Musalai Tomela kasoki toza na mbongo Tolangwa tobosa na passe ya Congo I live my life in drink if you don't know Chez nous l'alcool c'est rien c'est juste de l'eau Toke na boîte de nuit pas y'a plus le char To commande baskai na ba shisha S'il te plaît boye la biso ba faire Poli longa na ba masta nanga Toza na posa ya drink Pour m'aimer la biso drink Toko daye Whisky, coca Whisky, coca Whisky, coca Whisky, coca Tozo met la forme, tozo langwate Na moni neti pourcentage eza muke Alors ezo senga tobe taba shot Yaka na 17 shot a tequila Olukaka komela, lelo komela Na masolo ya dringue si to komela Lelo toko baeti toko daye Merci Denis Mwakanzala nous sommes biso na ba image tout ça bon na kati ya Congo Révolution News voilà une nouvelle chaîne ils ont sont habitués na ba news à solo ba information à solo na ko ba bongo ba artiste moko awa to so na bongo la sujet moi qui to ko beta ma solo qui to ko mais je vous signale déjà à l'avance que cette émission est dédiée à Brice Bantala parce que c'est aujourd'hui le 14 juin à fêter bon anniversaire naïe. Raison pour laquelle émission Top News est bon dédié Lelo et pas naïe. Voilà le robot ça a été un déco Micho Kombe le boss de cette site, le boss de ces sites quoi. Donc on est ensemble, il n'y a pas de souci. Toroya mabongo ba artiste mi balé. Toroya sujet oyo. Na bolingo na sexe ni nango ezaka liboso ni nango ebendaka moninga donc entre l'amour et le sexe qui attire l'autre est-ce que c'est l'amour qui attire le sexe ou c'est le sexe qui attire l'amour trop bête à masolo poto eba vérité ça peut signer donc ya mabongo oaza le bongo la mwasi donc mwasi pe lisusu komune sabata mushi Samata Mouchi, Yaza Bongo, la baronne, na opisi mbote, maman mbote. Mbote. Mbote Dimitri. Ok, merci. Koto pe, on m'appelle Nikonara Mobile, il y a un grand artiste à se présenter, Mbote. Mbote Ndego Dimitri. Voilà, moi, bref, présentation, Batbaï Babino Malamou, et ça a tout qui tourne. Dimitri, un artiste comédien de l'Obigara. Il n'y a pas papa qui est la nouvelle génération à la Congo Kinshasa. Ok, merci Samata. Yo na bigo za artiste indépendant mais moi brève explication na yo moi bref il y a identité non pour ça la moi bien. Ben ba fan nangé belé ba talanga boyebi botalanga ba nzunzi na qui para producteur tenga na jouera partout parce que na c'est indépendante voilà. Ok, merci. Boyebi pena bango malamu pour ba se découvrir moi muké mais tout au long de l'émission boye ba bango so malamu pour mater na ndenge ba ko panda pena teke na ndenge ba ko solo la bongo na micro na Dimitri Bonganya boko mona ndenge nini oyo ba ko sepel sabina mituna voilà toke maman na kati ya sujet na biso zali est-ce que l'amour et le sexe entre le deux il est attira muninga ni na ngoya kaliboso Trobana bongo pa ya dona biso moi si aibsa biso nono na beaucoup c'est non la votre ko tabena na kati wana aibsa biso bolingo za nini a votre ko travailler sujet bolingo za nini quand on parle de l'amour c'est quoi l'amour bon l'amour mutu oyo ayebi vraiment bolingo penza mutu asala bolingo eza nzambe pona biso batu tolingaka kaka donc eutaka na kati moyen ko expliquer ngo ezala atende ko fa yemba soki batuni o dessiner l'amour le bon amour mais a déjà fait voilà l'amour est vraiment tellement difficile à expliquer dans le bidon et ça peine fin moi expliquer on peine ba terme concret et ça peine que donc comprendre ga bolingo déjà bolinga mutu vous en a souci envers mutu toye siko ota papa il pas amega pe ko expliquer ndenge azo comprendre bolingo garçon na fille na bazana bolingo balingani to comprendre ni na katwa bon nga ko ba bolingo za na décence maïge mo so lobi déjà bolingo ali boso ali bolingo za entre bandeko il faut ça amour du prochain
Deuxièmement, tu as bolingo ya mwasi na mobali. Voilà, place auto ça dans le bolingo mwasi na mobali. Expliquer biso bolingo mwasi au moins les anonymes. Bolingo mwasi na bezali ni. Eza mutu moi mobali. A préféré fille moko azana e pembeni na ye. Tina fin na bango ya vie. Tina liwa na bango. C'est-à-dire que ba partager loko moko ensemble, ba créer foyer na bango, bolingo na bango ngwana. Quand même c'est ba eza compliqué ko expliquer ngo. Comprendre. Bon ce que ba oyo ba lingai na bango mais ba partager na bango pe ceux qui vivent communauté. Ba kila mbeti suka vie na bango, tu sais que on eza bolingo te. Mais c'est ça bolingo. On a vu bolingo ça compliqué pour nous ko panza ça bolingo. Voilà bolingo ça peut être compliqué. Donc bon ça a été vraiment mon partenaire quoi, le partenaire de cette émission Top News, le partenaire ngala benga ke bon mo pa o mokonzi. Le roi de la forêt Mazamba. Mbote psychozali samata. Bolingo ça compliqué dans le lobby donc to ebito on ndeno ko expliquer ngo. Parce que na bolingo na sexe ni na liboso. Wana eza selon la vie nanga non. Voilà, c'est vrai. Bon, mon amour tazara na vie na ye. Oui. Pour question à tout nyango jisi bonganga ko yebisoka. Les grands professeurs. La ngai voilà. Bon, pour ngai ezala nan bolingo. Pourtant o moni mutu awale kananzelo obuleka atena zona meme tso wapi na sa soni non. O eloko ya non libosi ya bolingo. Muso c'est un coup de foudre. Muso c'est un amour vrai. Donc ya na bandenge nango. Mais pour nous, on le bezara no bolingo. Après sexe et après. Siko bato o ezarake bakutani na nzela. Da ku bakutani na boîte, bakutani na terrasse, bakutani na nzela et bakemba la mo basali et puis na sima. Bolingo ya wa so to benga ngoni basali ba je ezani. Yango lo na lobi bolingo za ba sens ebele mutu muso ya ki na aventure na vie ya mutu. Amoni moi sabia moi so na zui lo na osala ba mo na tiki. Tanga kozwa yo eloko yango asali yo atikali. Donc bolingo yango yo zolo bana ezaka compliqué vraiment. Donc tant à mesure ameka kangami. Bon to kozonga le poto développement de malabu. To zo ikoto ya papa la gai. Bon pour la yo. Na bolingo, na sexe, ni nera liboso. Hein? Qui attire l'autre entre les deux? Dimitri. Na habité ceux qui n'a tout na professeur a pris réponse na place na ngamoro. Azane présent azota l'émission pour l'émission donc to retourne yepé malasima. Vraiment Dimitri moni eza passe. Bolingo na sexe. Il faut que différencier bien. Eza bolingo muso yaka netinga mo personnellement. En tout cas pour le sexe il faut 6 mois. Il faut 6 mois. Ouais, pour le sexe il faut 6 mois. Ah, bala poto. Pendanga na nzimité. Wa penda akosi. Non ya NON. 6 mois. Ça dit quoi? J'ai des enfants, j'ai une maison. J'ai une expérience, on a moins de temps que dans la salle de mon kilo. C'est-à-dire que je suis fini de bazalaka. Je suis fini de bazalaka. Suite à tout le monde a vu, je suis moi aussi. Au sérieux. Pourtant, on a besoin de sexe. En tout cas, quand tu as besoin de bottine, jamais. Je suis pour la balamoro. Dans 6 mois, tu as un test sida dans la carte. Tu as un essai dans la salle de vie. Tu es trop sérieux. Mais non, nous sommes sérieux. Toi, nous sommes sérieux. Toi, nous sommes sérieux. Il faut être sérieux. Bande ko ta biso ba 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 muto beza sérieux. Na 6 mois là, il faut na test sida. Na 6 mois là, il faut na ba moi si na zandenge nini, oza l'impoli, oza loko sambongo po. Va même clé na nganda ko peso clé moko. Ebike mbali na ngati ka mobo. Tu as ba say. Parce que ceux qui na 6 mois senga mabe. Non que non. Alors sexe na bolingo, eza ba tunsu ka mbala moko. Aine mba moko ka na bar, apo inega moko ba ke sexe direct. Pour éviter bolingo, azo ba déception trop. Mais babiso bambiaka boy en tout cas bolingo liboso sexe après donc yo soko c'est non moi si 3 mois bokabo na bino au dépassement mbongo peso faut pesa et déranger na yote to kabonité akena ye ponga na zana ye c'est 6 mois ce qu'on a benisco qui mobile na ngala ko mosenga besoin na ngala zango bende zala ka nzoto boy mais na 6 mois non sino ko quitter naza droit ba ndeko note naza droit ko sengo sexe na hote naza droit na aider o sengeli mais wa mobala ko linga to ozongo lo sima vraiment ota bela bana poto mobala ko linga pena yo boza na ye o sengi no bena moi liputa ko pesa moi kabelo ko pesa na ye d'après 6 mois nde ya o senga ye sexe ya après 6 mois ça mata oza vi contraire na ye nandimi o kutota mukete bon waneza ça n'engage que lui hein nga pona ngai na ndimi na ngai te mususu akomi nde lelo na émission mais tant émission ici là azongi
Donc azo ba on va poser TV. Le reste TV ba kotala ye, abo le bakati na ye. Bon, neti ata 6 mois wana neti alobi 6 mois a osala essai. A oyeba famille moi cité et l'autre bon essai ni na osala. Nga la olinga na yeba pardon. Na za journaliste té mais na olinga na yeba essai nini yo osala na 6 mois pour alobi famille moi si a oyeba té a osenge eloko moko té so essai nini oya osala. OK, essai ni osala pour expliquer monsieur peut comprendre très bien parce qu'on parle de l'amour. Juste on osala it pas mera bolingo na habité bolingo romero na lutu nini po bagu ya mungu ya bagu ya suka to nini essayer to banga essayer technique ya nini expliquer ça très bien ya bolingo to ya nini grand prêtre journaliste na sur le moko ba mise ba bien l'amour n'existait pas il n'y a que des preuves d'amour donc 6 mois na ta ba preuve d'amour pas na envers ngai et so na mo douter so ça m'a donné ka le talier donc ce quoi pour na autant na biso moi 2 3 preuve d'amour yo yebi preuve d'amour papa c'est pas le bela sur la TV besoin le bela il est bien côté donc c'est que aux sur la TV t'as sur une point mais t'as besoin de 3 preuves d'amour pour ça l'essayer pour be kana ka essayer na ngana be gata moto alingi ngai donc il faut na mona ça iloka boui asala boui Dimitri le solo moko ba mi akansaka mbongo za preuve d'amour rien tu peux vivre na azana souffrance au secondaire na moment passe mutazo belo zali ko participer ko partager un moment malade wana za jamour et liboso na pesa na wana était ce qui samanta ko contredire ngai il ko zane une semaine bazula bango bon teza bongo teza ndeke to bane vérité to bane réalité pour nga na yebi pela samata muchi na yebi kala na bi c'est une fille caractère. C'est une fille de caractère, c'est une fille de caractère. Avec le professeur avec professeur, c'est à santé que ça va. Ok, merci Narwana. En tout cas, big dédicace à mon professeur JC. Donc, bon, t'es plus que vous allez quoi. Samata. Amérique pour moi ko ki moi si j'ai mettre aux il est dans le. Tout ça na yo. Soyez c'est biso pour la bato oyo ba bandara non na sexe nan. Beaucoup de placement pour bannir le sexe et puis bolingo na sima. On a trouvé on ba sali ba j'ai to ezara pe na bolingo. Monsieur ezalaka bolingo akwiti ya masanga. Beaucoup tani ndengolo ba liboso na boîte ndengolo bi mutu musu za bakuta na boîte boni. Bo meme na sentiment mo bo ya boîte mais bo comprendre te mais bino pe musika. Omona musu pe beaucoup tani ata bosali 6 mois wana ndenge ya zolo basuka ngo bosani ata ndenge alobi na ngai o ayebite so nga naza lelo to nini comme pe na koza lelo mais so dépendre na bolingo ngo ndeni na kutani nango osomona oui so na kutana mobile na nga to lingani na bombi na nga te to sali na biso ya yoki benga na yoki bende sali ni ma nga za hypocrite te Dimitri oyebi ouais kala yebi très bien bon normalement bolingo pe emona na raté bolingo pe eyeba na raté ndengo oto tuna papa ke ba preuve d'amour ezarani mobala musako ya opeso bambongo ebeli malingi na yote awo yanga na baselo biso ba basi malingi na yote mususu awalinga kaka benda o bembeni nae tango mi pesa ale atiko akei ozomona donc bolingo déjà tango déjà oza ko s'engager na bolingo faut za na ba garde fou moko boy. Tu vois, sexe c'est bilo mo yaka nango sima. Po ata opesi no ba sexe ngo opesi aussi ya nango te. Soki bo sila ni place muso ko kende opesa muto wana pe ko yoka ne bien kaka na ndenge na ye. Tu vois? Elo ngana lo bango. Voilà, tout continuer bon na cette émission na biso papa to zongi so pa na yo. Na baja ba keso to toni bongo samata. Yo na biki yo oza après 6 mois. Mais so mega po za pe na personne t'es presque on va passer vous avez posé des ans sur la place ba mi bal oyo ba kokara bena ko za 6 mois te lokola yo hein alingi mwasi ba vaina mwasi ba posa ne ya va 6 mois ba sala te Dimitri na baga boy eza faute na bango te faute ba mona ngapela za di nombre na mona pe pona ko ma 6 mois na mona. Bon, tout le monde passé dans le siko. Na passé dans yo. Na bolingo na sexe ni ba no ya liboso. Na passé dans yo. Toujours liboso. Pour sexe moko te kamba mo sexe. Pour attaquer ka deux mots bimisi wana. Chérie, je t'aime. Comme on a. Bo vendre ce kamo bino mbale. Car même jour pendant une heure de temps. Maloba pe ki to comme ça moi c'est un peu confiné yo. Pe bo sala pe bolingo pe ki ya solo. Eso de pe bino mbale. Eza na ma bête au sexe ça va te zaka dépend mais maloba monsieur zalaka pour ya flatterie nan obite na flatter non mise maloba mo bolinga non yete o flatter nan
pour y appeler sur nos besoin. Mais tant que pensionné, ça m'a talobi. Qu'on pèse à l'autre personne, au kangami. Tu as le besoin meki. Et bien, ah, ça va. Tu as le bali. Et bien, tu peux meki sous. Tu peux boutique et puis tu bolingo. Tu vas genre bolingo. Bon, non, mon ango, mon ango. Les bolingo, ils ont bolingo normal. Tu as bolingo, mais on définit en exat. Ils ont ébélé. Ils ont bolingo. Déjà, tant que malobana, j'étais mes bimi au départ. Malobana fait tirona. Déjà, vous pouvez bolingo, moi, pas naïe. Et après, c'est excellent dit. Au départ, Zara bolingo. À Tokena, bar. Aux huitièmes. Tant excusez, comme on a internet, c'est pas non. Déjà, on a c'est pas c'est déjà l'amour. Donc, na batté ne bokina bon za bolingo. Non, ne bakina ba to kina raté. Ne bakina la bon za pe bolingo. Naza clair. Au coup de na tchel. O yebisi bien. Tant excusez na CP na comme on a comme na mais na besoin to beta biso na libéraux. Déjà et faire bagarre na CP na monsieur bolingo, moi bolingo. Il y a des tchels aussi oh, you know. A to na bon de na ligne na yoté. Et tu viens dans la carte maintenant de pas venir dans pas ça bolingo na yoté. Au départ c'était toujours bolingo. C'est que après. Voilà, ok, merci en tout cas. Tous autres, il y a réponse déjà à ces jeunes Bisso. Donc, tout le monde dit qu'au départ, ils ont un bolingo. Donc, sexe, il y a un sima. Ce qu'on a baka, sexe est bandit. N'a évité de faire un commun européen, aventure, quand au sexe est non libre, bolingo na sima. Aventure entre bien en commun, ils ont un bolingo, ils ont un combo opina approprié au robin. Bon, à ta mouton, on a une aventure pour Karasala qui n'est d'ailleurs d'avant non na kolobani donc avant nous à découvrir loko wana il faut seper la peine on a moutongo pour jamais mouta seper n'était il faut seper non mi se moni et sepeli tu vois so mi se moni et sepeli ndé routine d'ailleurs à ça les loko mais so mi se peut sepeli na ngote donc c'est que zani ça bolingo. Voilà, bolingo est tellement vaste, compliqué mingi, botika nga pena pesa ba yanga mbote. Pour tout beta masoto soufflement muke, na kopesa papa nanga paju simba TTC na kata France mobali ya Isabelle da Costa. Mbote psiko zali wala za ba para ba botel biso, moi sina biso ya kitoko, Rachida la mwema. Toto fêté bon anniversaire le 8 août. Donc le 14, to fêté bon anniversaire à Brice Bantala. Donc bon anniversaire Nayo. On est ensemble. Est-ce que tu aurais mon anniversaire on quitte pour na Brice Bantala quoi. Tu pour la Brice Bantala nat. Moi joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Brice Bantala. Joyeux anniversaire. Attends, te mêler le roté. Ah, rien, à routine. Voilà. Et coïncider les 13, 14 ans, on a maman. Parce que la moyenne est tout le temps que je joue la carte, c'est un peu plaisir. Ce qu'on a un cadeau, ça va bien. Voilà, Brice Bantala, Ayoki déjà donc malgré le bon arrêtant, hein. Ayoki. Anniversaire na ngeza lelo, on a fait un anniversaire trop hein. Le roi ya yeza lelo ya ngapeza lelo. Voilà, tout c'est la vraiment coma, tout c'est appelé comme Brice quand tu connais ba champagne en quoi, et coma pour tomber là ensemble na Ayoki. Donc na anniversaire mon peut-être 19 le 19 juin, donc jour J-5. Et il y a mon sponsor, mon partenaire officiel, il y a une émission au Top News. Mon pao, mon konzi, ma zamba. Donc, quand la mine était au fêté bon anniversaire le 19 ans, toujours ensemble, de loin et puis de près, toujours ensemble les gars. Bon, toujours koba vraiment, pour tout le monde qui est déjà vers la fin, pour l'essentiel, il y a réponse, il y a si je n'habite sur ce bobimi, si bobi si je regarde bolingo ne mutu, fait y en a des bosso et puis sexe na sima. Si qu'on a habité parmi ba preuve d'amour pour notre autant la biso preuve d'amour, oméga il peut autant la biso à mort. Est-ce que sexe est ça parmi ba preuve d'amour ôté? Hein, tant autant ba preuve d'amour, est-ce que sexe est ça la carte preuve d'amour ôté vraiment? Bon, on a la réponse dans c'est long sexe est dans preuve d'amour ôté. Ya solo ana preuve d'amour basomba ngote pour sexe basomba ngo sexe basomba ngo na zongi likam la bagil boso chelo pese mbongo sombi sexe na yebo silani sombi ngo bo moi standard to moi so lingina bolingo on a bien sexe basomba ka yango te bon disons sexe basomba ka yango mais preuve d'amour basomba ngo te moi standard ko pese c'est normal pese mais na libando ko somba ngo alors tous au côté négativité sexe ezala ngo bolingo te bolingo za mtema
sexe ya bolingo te e boyo le chele futi mbongo le bo futi mbongo wande bolingo sexe ya bolingo te. Voilà, sexe à bolingo te samata mochi na ebité parmi na yo na katno na liste ba preuve tongo la de ba preuve d'amour ezabwe. Au classe rappel sexe na katno parmi ba liste de preuve d'amour na. Bon, preuve d'amour eza na bandenge yelaka so esengi na sexe ye na sexe so esengi na mbongo ye na mbongo so esengi na soutien mo boye e bongo do yaka na bandenge belé po ezo dépendre ya mususu na mutu po amono lingi ye po na ye sexe e mususu eza preuve d'amour po na ye ou bien soit elo mo boye eza preuve d'amour po na ye do ezo dépendre na bongo. Voilà, et dépendre na contexte bo comme na bolinga bongo siko to termine na contexte na ke mutu yo po na ye que po andi ma ko lingi fo no sexe parce que na kawana tant bouton so bo sali na ye ça go pc sexe wana tant bo passer wana eza bolingo to bolingo te po na ye preuve ko lingi eza no sexe donc po na ye que donc sexe ezo yana liboso bolingo zo ya sima donc tant bo passer avant bo sala makambo wana bo passer tant nini aventure bo sala eza bolingo to bezani. Bon neti mutu oyo preuve d'amour na ye eza sexe soki azeli sexe azuita ke se kaya ki nepeka pona sexe mais so aki pona bolingo ko patienter pe pona sexe yango 6 mois pe ndenge ndeko na biso. Donc il faut za ka bolingo eza bolingo azelaka nyonso bolingo ayambaka nyonso bolingo asupportaka nyonso. Voilà. Merci bolingo ayambaka nyonso bolingo asupportaka nyonso la bono c'est qui vous allez comment le l'amour supporte tout hein. Pour yo yé pour la sexe c'est quoi le koso c'est tout biso mibali tout ce marambo moi là batuka lelo sengi azan doit relata like c'est peu preuve d'amour moi mèche moi va perpète moi pantalon moi tu na bébé ko la osenga te pour senga za moi si osombenga po osombenga so senga en tout cas au revoir. Siko na kini batebele bakoma obanga omona ye mususu alingi buta oh pe omona ye mususu mobali pa ya lingo na yo na ndenga solo mais comme ozo banga omona na pesi ya kimi omona ye mususu rate mobali na olikola kobanga mobali pe ndenge moko moi so pe na omona lebo azana mibale belé ye mususu pa za na eka na yo nde ya vie na ye mais ozo banga donc tokoma kobanga na yango nyonso to ekoma ko arriver voilà. Voilà, on est comment arriver pour to komi ko banga soko pesi la muso ozango bete on pesa e boye azo shinda ngai OK mwana ngai nazo zwa selon kaka lingi ne pe yo mais ozo salele normal yeso na pesa e boye azo shinda ngate boye kuna pe moi ça ba soki na pesi e akotika ngate boye. Voilà, l'amour c'est vraiment un terrain très glissant, on ne sait pas comment il y a comprendre, c'est vraiment très difficile à comprendre l'amour parce que ils en a banzele belé ba piste belé, c'est tellement vaste donc to éviter prêtre bolingwazate, maître bolingwazate donc to ze ba penate donc to retenir na bande on a biso awa na plateau na séjour na biso lelo que na l'amour na serse pour na bango bato yemi bango c'est l'amour qui vient de aya du bosso oui. Et puis sexe ni na nina sima bon to mi de OK na suka mais na babwe na biso mibali na bande ko basi to za apprécier mobali lingi mwasi bomba financement na yo kolekisa mwasi trop de mbongo mabe mwasi pe lingi mobali bomba no sexe na ozaka zwa yango si saka ba po savant ta goto atiki yo yebe mobali comme no mushina a jwa so na senga pesa pa zo lenga ngai. C'est la vraie amour. Tout bomba autre dans le biso. Like ça mutu face no normal. Aïe ba face cachée na hote. Pour ça big tu as ba l'arbre. Comme le vrai bolingo kimio. Aïe ka so na kika buna. Bon ça combien? Ça on va bien, ça la boy. Oli bolingo to le bolingo mli mo dépense que la c'est un danger. Moi je peux garder beauté na yo. Mbalingo chez na ko kate bisenga senga. Oko si la mungu avant. Maman na ngo ekoka. Si mo zebelete. Kamba 6 mois on est parlé on so ko ngote na ebite so bozo partager même ma vie langa 6 mois vraiment na so ko langa ngote na ebika biso ba to ba 1 mois ya ba 2 jours pe to za na biso pe belé na kopesa mbote na ndeko na nga biso Kombe le petit frère propre ya Freddy Kombe azabo mobali ya Mosa Kitoko on est là Capipi la Barcelone pour na ebika pe me na nga na la Baronne mais la Barcelone pas on est là Capipi
Voilà la baronne au lobby Nini. Tout comme il est presque la sous-émission parce que les bonnes choses ne dire jamais. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Moi, conclusion, il y a un surtout au lobby Lelo. Pour passer conseil à Bandego, au besoin d'abisso, dans net moment. Bon, pour nangai conclusion zakaka, ezalaka na nous excité, ezalaka na bolingo. Pour mutu na ta o azuya pour na sexe, il faut pas se plaindre na yo mutu pour comme na niveau sexe. Voilà, conseil na pesi bandeko nanga yango wana bolingo mona na raté. Mutu mususu ko yelo na mbongo o yela nga mbongo ayebo asombenga ma mutuka asali boy. Eza ngo bolingo te ka ndenge ko fa lobi batu musu ba benga ko musu balinga côté mais nga ona linga ko musu na zoka crédit ya ko benga yote. Tu vois? Donc eza bongo na profiter na pesa ba grand frère nanga na Paris Mbote, Patou Masaba Kele, Itomas Kele, Gaetan Kele, na Bosente Blanchard Mouchi, Salombo Blanchard Mouchi, oncle nanga na Belgique, Jansi Mouchi. Donc bambote belé na ba fan nangai na boy ko tanga bino surtout pour taka émission Dimitri Suki so na banjo tanga bino bosé belé o koma tanga te o tanga été succès ka songo ve nanga kas na pesi no bambote voilà. Voilà, merci to yepé côté moi le basuka par rapport à émission na biso à lelo et puis moi salutation et ça la moi bien. Le basuka za maman lobby yango wana lui pour nanga pe. Donc, maman va mingi zadina parce qu'en botte langue la professeur JC. Il non si c'est le professeur JC na boy batu musuba zwa. Non. Bino bo boka o elitika linga professeur JC na boy na muzoli la TV biloba professeur JC kingante na sukiska wala iska zalie moko ayebi. Na bosanité famille nga na Angola, Giscard Bomoni le diable, Sarkozy Bomoni autrement dit Sambola, Reagan Bomoni, Ozias Bomoni c'est-à-dire bango tunakini. Na bosanité maman nga moto tika na ye, papa déjà nzamba benga sans oublier de côté bingai mais botala kala minte panzoni zo bima boko sepela boko sepela makasi bo na ya manuel a cd china kandenge nini professeur J7 na bossa na rote prof na zo nga chik pona yo français moi. Voilà, en tout cas, merci à Ibadeo Nangai, Nenge Bosunginga na Kukumba Bongo si je n'ai pas kitoko, on a plein de tika ba oyanga, donc mes potos quoi. Na ko pesa mbote makasi pede vana na moi si kitoko, on a bien la taille bien taillée. Acha faïda mbote bisi ko zai mona kata Allemagne donc bossa été Brigitte Nani babi moi ça pembe aza bongo Android mbote ya makasi bisi ko zai ko bossa na te ya ngande ko ngimbi mabiala donc yenge kene na yo mbote bisi ko zali na ko bossa été force africaine ningo bikotel na peso mbote na ko bossa na te na susuana africain libre ndaya maele na pesi mbote na le prince de Calgary Crispin Bailenge. Voilà tout beau santé. Le 19 Oyo, nous avons fêté bon anniversaire ya partenaire officiel, partenaire émission Oyo, Mopa ou Mokonzi, le roi de la forêt Mazamba. N'habite Samata. Comment le babou ça? Na bossa na ki mama leki nanga po, anga lo bala sala injustice. Frida Mouchi bambote belé mère aleki nanga mwana na odo yango ya pesi yango ya musika ba 200 km voilà c'était pena yangala mukolo bilamba bilamba tinaki mususu sila ki donc faut tina lo mususu po nala takapona lega na émission ça la pena bien folie kitoko na poto gi folie kitoko na poto na émission mutasimbi poto mikolo gi folie kitoko. Voilà, la réponse est donnée. L'amour et le sexe et leur alibossé dans le bolingo. Bye bye. La kasoki toza na mbongo tolangwa tobosa na pasi ya Congo. I live my life in drink if you don't know. Chez nous l'alcool c'est rien, c'est juste de l'eau. Toke na boîte de nuit pas y'a plus le char. To commandé baskai na ba shisha. S'il te plaît boye la biso ba faire poli longa na ba masta nanga itoza na posa ya drink. Pour m'aimer la biso drink. Toko daye. Whisky, coca. Whisky, coca. Whisky, coca. Whisky, coca. Tozo met la forme tozo langwate. Na monineti pourcentage eza muke. Alors ezo senga tobe taba shot. Yaka na 17 shot a tequila. Olukaka komela lelo komela. Na masolo ya dringue si to komela. Lelo toko bae si to kodaye. Zwana yo nyon sorti ke la biso kaka.